sinamata déjà batonso bazoya boya tokota na sali kuna mengai sinamati déjà mata déjà liboso eza escalier tongo eza escalier tango pe na mataki na kota déjà bato basi ba mati ba Gabriel ba Ibakata ba ebeza ebele ba via queen mada ba mama top ba mira isa kutina ba moyindo ba bidi bidi do basi ba mati ebele. Voilà, bienvenue sur Je me dors télévision, la chaîne des références, la chaîne qui est parcourue partout dans le monde entier pour vous amener, aussi vous informer des informations qui sont vraies. Alors là, je profite de dire bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette très belle émission avec moi qui est Caroline Makoka, autrement dit CN. Merci d'être branché, aussi scotché, fan, abonné à Je me dors télévision. N'ayez te beaux branché, n'ayez te beaux scotché. On a beaux abonnés, te beaux s'abonner massivement na katia Je me dors télévision et c'est ka obo sepelaka obi sepeto sepelaka. Alors là, je profite encore de dire un grand merci à mon boss Papa De Ondinga. Comme je dis souvent, lui n'est pas les deux fois boss, mais il est les boss des boss des boss. Papa, nous t'aimons beaucoup, nous avons appelé ça au vie à Moulaï en tout cas. Pour être au CP là. Alors là sur mon plateau, je savais que l'invité Obo Sengaki tellement, mais quand moi j'écoute Boebi Ndengeni Kazana Luanda Te, Boebi Ndengeni Kazana Kinshasa, et comme ça qui biso en tout cas, yango la qui ça qui est à vraiment star, Bo Sengaki tellement que sur la maman étoile. Alors les autres ont maman étoile. Bo CP li. Alors Valuye va m'aider, mon tonanga Bilili, à benda caméra, à se inviter nanga ya mokolo ya lelo. Bonjour maman. Bonjour Caroline. Bonne. Bien. Ah, maman étoile. Bon, vous allez dans la poto sur là. Bon, moni. J'ai mis dans la télévision, moni maman étoile. Maman bonne santé. Ah, Kimia Nangolo. En tout cas, mon na Kimia. Luanda bien. Ah, Luanda ça bien. Ils ont bien. Maramnia so bien. Oui, ma camme vraiment bien, ils vraiment bien, mais par rapport à Covid toyo, ndé ça neti talaka. En tout cas, kuna kutu eza makasi kole kutu ana mwa tozo tamula mwanda kuna vraiment toza penza un peu coincé quoi. Ah là, vraiment c'est ça. Mais à part ça, la famille est touchée mon touté. Non, nzamba baté. Nzamba baté. Nzamba za lokumu en tout cas to sepeli bana nzamba baye bana rati. Bana nzamba baye bana. Merci maman to embo na kati ya Je me dors télévision. Alors, vous avez vraiment la bienvenue. Merci beaucoup. Et on a profité pour ça. Bafan nyonso ya Je me dors TV. Bonjour. Nayebi ke bozanga kinga mingi koleka. Naza moko ya travailler pe na Je me dors TV ndenge zo banda ki bébé. Maman étoile pe azaki moko a travailler kuna na tchaki ba émission, na tchaki ba gag, ba biloko ebele to travailler elongona boss de Onzinga. Ouais. Voita comme voita. Mwana kafufu ya tongo, ya Suisse ya tongo, ya Luanda ya tongo en finale. Vraiment c'est ça aux ambiances na vie, c'est beau comprendre tozana na sangote na plateau. Tozana artiste et comédienne. Alors beau supporter, beau préparer déjà ba pandi pour akoseka gogo. Merci maman étoile ndengo yebo na Luanda kuno tiki mouvement normal. On a déjà créé un groupe nayo. OK. Oui, na Luanda na tiki les étoiles d'Afrique. Les étoiles d'Afrique ezakuna toujours quand ndenge ezalaka. Badongola miso bazana bango. Bazanga te. Bato bazo bois kelango ba fleur bazali mais mingi bazo bois kelango mabanga. Pour les étoiles bukana et panzana. Pour anioza barando. Ngala na rando na mutote bato kande basaka rando na ngai na yebaka te. Osaba ngoni na yebite. J'ai compris, c'est parce que après Manakima, papa n'a maître pas. Na kombo après ça ya étoile vraiment
Attends, ça le monter le côté monto azolinga alingika o échoué. Ata yo tchaka ekate yo ki pakayete mais ya lingika yo échoué po ya sepela. Mais le barape que mai ninga na pamba te est-ce que mai wana pene ninga na pamba ba yaka baluka mama étoile. Na yebite parce que ezakuto na ba mususu na Luanda kuna ba benginga. Netu ba Dadi Arafat, papa ya Bin Arafat na Luanda kuna. Abenginga oh maman osali bongo pona nini po troupe dans déjà ça na évolution bien obomi en po ninga bi non Dadi Arafat na bomi troupe te oh ngai na yoka ke obomi troupe salinga pasi do bazo panza sango ba Pamphile Pada donc moi Dadi Arafat Pamphile Pada baza ba meilleur cameraman baza appelle ba image ya bien ba panzipe ya masolo na biso ya art makasi na kati ya Luanda. OK. Tant déjà aux qui sont tabongo que tout peut koufi et ça pour passer la ngai sous ba panzela ngai sous sangote. Tu comprends? Il y a ça déjà aux obo mamuto. Ngaba lingaka na kufa. Mais trasiko étoile. Bon matin. Mais malgré bilobele bato tiki no troupe normal. Eza bien makasi na ko profiter déjà na pesa président ya troupe chef Afande MK Madoda mon chef bonjour bisiko zali chef Dunda chef Zengaluke tout chef tout fort la chef force militaire yongo mama ko njozo pesa suba chef la chef ten BBC disika ya sika mama na Edna bambote na yo nazo pesa ba Fifi connexion Laetitia Mundongo la sexy princesse bébé star Rihanna Tabita Meme Kabuya papa Abaya ozomona déjà troupe ozo compter batonde bazo kende bazé belé mais bazo nga troupe kufa tozana ba munduki tozana la rose tozana ba Jenny tozana ba Priscille Ngoi tozana ba Beja Bandila félicitations à toi ma fille a ota ekobala kala mingi te félicitations Belgia les étoiles zo balisa na balisa déjà Beja na balisi chef tout fort bazo bala penza libala babali o ya kovando filete donc kuna na éducation ça oui comprendre nazo balisa nazo teka bana te o bala nazo balisa ba o sente bango te nazo balisa nazo balisa donc na pesi ba si bona ba comme ba $500 ka wala makambo zo ba ya bino awa na loi na Kishasa ngala zo makambo ya Luanda Luanda mutabala ka selon capacité na et puis ata awa pe bose misango makasité ba établir ngo te ba proposaki et na ba voter ngo te mais ba garçon ba bangisi ba ebele voilà ba mama ba komi ko banga ba garçon ba komi ko lobela ngo ndetika loi moko komi déjà établi vraiment donc ba muso yo ke na pamba Rihanna Kanga na pesi mbote bisko donc troupe les étoiles mobimba na pesi bino ba mbote na pesi mbote pa ya directeur artistique ya les étoiles coupé dans la bosse ni kombo na coupé pesi ba mbote na nga ebele mais respect na directeur artistique ya les étoiles d'Afrique ingénieur Pacheli Ngoma balobi image ya bien félicitations à toi parce que na moni musala ozo sapo bazo travailler ba gag mingi ezo les cas sur l'espoir fait vivre TV ya mama Mirador Ngabu to bala bazo travailler ezo mona pe na miso bato mais bazo pesa témoignage qui ekufi o étoile accueilli troupe ekufi bon eza pe normal muntu mususu pe soki akoki kokende soki bato batikali bana capacité te eloko ekufaka et ya problème te eza yanga ya liboso te mais dis-moi na komisi nzambe po nano ekufi te baza wana bazo sala musala. Merci maman obande déjà pe sujet moko bientôt ko takana wana mama étoile ayeki kuna troupe ekufi nango te wana bilobela bato mais mama étoile siko ayeki eza ka bilobela te donc eza bilobela plus complexe voilà oui donc eza complexe po yo nous a alikunya mingi zaka complexe complexe yango na kasi botaka likunya mais base penza ya mon pona koloba eza complexe donc complexe yo moko na conscience na yo ozeba ke muntu alekinga muntu aso asali pa koleka muntu atrevara koleka sikoyo po olongola complexe eza kati na yo obimisi boye eloko te comprendre neti ngane na zabwe na kotikala kolobaka na muntu te ke lelo tilobi ke aza eloko te non aza eloko te par rapport à quoi soki yo na 10 fans il aza pe na 2 o ba yebiye ko compter famille na yo te ko famille no so ba yebiyo eza normal po obota makuna ko compter pe quartier na bino te ko compter pe bisiko sala la musala te po sala la musala ngo ba yebiyo voilà to lo ba ndenge to vanda ka boni to vandi boyo boni pe à Londres bengi yo o comprendre mama elo sambo adorabela Ebenezer
abengi donc mutu moko boyeka boyebani te abengi obandi kosolola abandi pe bokomi kosali famille lobi kuna pour ça situation moko ya boyena bobengi adorabela mwana mama boyena boye ate nazo tindela yo nde bato tozoloba to bateke mutu moko bozarane na quartier moko c'est mango ke poto tanga monyo na théâtre abandi ko bengo te wana boyebana ka foba na théâtre wana te c'est clair tozoloba bato pe ani tibisto vanda bo mono vandi boye téléphone sonné honorer moi passeport rouge nzete ya Moïse mobali kitoko na kati ya Lyon abengi yo boyebana te nde bara bisto olobela to comprendre zoleka pena ba émission lobi tout pe kufi tout les étoiles sali boy na boy problème ezate conscience na yeloba na yo surtout ba bolo ba tout les étoiles kufi yo sozo accord ya poto ba ta complexe ba complexe azwate banda tetna na zwate code vraiment ya poto na zwate complexe loba akuta na mutu ya uta ki poto ya wa moni yo po sa théâtre azio akabele moi eloko ya komona na boye te ngala linga wana te ngala linga ninga za musika kuna abenga wati ndelo code yo ndelo ko écrire ba problème te mama yo ko ko ba complexe yango eloko ngolu complexe soko omoni ninga za ni tiondo za journaliste boye soko za complexe ya journaliste te okotia ekate c'est ça ya ko banda ko sala musale na ndenge na ye yo po sala na ndenge na yo boko tia na kate po ya za journaliste ozo monde eloko alekio na ngote okosala okotieka par rapport à quoi c'est ça peut-être ce qui a présentera malamu mingi koleka yo ndi okoki ko dongo la moi lisu otali ndenge abandela ndenge asukela po yo pe o améliorer musala na yo mais ce que ça ko vanda polo bara déjà liti na Luanda ko to za ba journaliste ebele to za ba choucha lumière leki nanga choucha lumière toza na Isa toza na nini Liza la Queen motema ngani ingénieur Njoko toza na Sandra Kimpala toza na Nondi bakomi ko benga bébé toza ba Willy Ndeke ba journaliste ba ebele kuna ozo comprendre yo okolanga natala pena no choucha lumière a présenter émission ndeni makamune simbaka Sandra Kimpala sala ndenge nini na ndenga malamu Liza Queen yanga ni ingénieur Njoko asala ndenge nini ça va mais ce que ezali aza eloko te aza eloko te ndenge nini aza eloko te par rapport à quoi eloko kati na ye oui ya kuna zo complexe ko mabino bato bozoloba soko leki émission sala émission loba par rapport à vie na yo loba combien de pièces au sala loba combien de pièces au cartona loba ba bien ni nos na théâtre ba avantage nini na ba désavantage na nini voilà ndeti nde ko tipeli solango mama étoile est-ce que le pionnier ko betela ko tout à tolo pour na théâtre na tout la tolo pour na théâtre tongo midi pour na kotika la pe kotika ngote pona loba ngo mingi te monotomie ngai mobali wa balanga na mbongo akufa depuis 2008 moi nanga liboso azaki na première CO Amos Loliki première CO yo mori ba bota biso ba africain ba kenda ti lo na bi côté ba fanda kate mais ndé na lo ba no boy moi nanga 6 classe boss Deondi ngaza témoin tant na bando le Deo tu ne veste moi na pona collation si théâtre si classe na bon théâtre nga na te kate na ça na ça na Angola 5 ans et demi presque mais na Angola nazo futa ndako awa pe na tika bane pa de côté na ndako na futa ka ndako na sala kani théâtre malgré na pesi nga ya ebelete mais pesa nga lipa ya chaque jour voilà lipa penza na zo vous avez reconnaissance liboso na oui et pesa nga lipa chaque jour voilà pona lipa na ba théâtre olingi na zo sonini ya ebele nzamba ko pesa so to landi lisu na makomi elobi à chaque chose suffit sa peine pona siko na ndenga zo pesa nga ekoki mais yemo ko nzamba yebi ke eza kokate akobakisa voilà mais na kumi saka na loka po na lala nzala te ata ninga na zali na lwana bando la nzala te ba na ngape na Congo ba lala nzala te ba tika pe ko lala libanda te eza mutuya déjà ko mama étoile pona ba o bazo regretter pona monde ba koti ya théâtre eza ce ko nini po yo zo regretter na ngote ce ko bango ba ona misusu ba regretter na monde ya théâtre azola lanzala azozanga lipa azozanga crédit azozanga méga yo sala ndenge nini pour que yo oza la place oza lejo travail eza ka travail na théâtre ça eloko mususu te kolingango kaka omoni kolingango
na okoti musala ngo omoni motema ngana ko biso ke ngana kota théâtre penza pona eza pe ya musala mais kati na ngana ebite na kota ki yango pota na koyeba na bando sa défi na bato nzamba yebi ka ba penser na biso aza juste en plus o comprendre ngai na kota yango penza to d'abord na kota yango na kota yango parce que na linga kango na za pe na ba idole na bande ko linga na théâtre wala mobali na na zali na senga epenzela ndima na kota na banda tango na koti njonding et pas major bisa na komosa ba njonding na komongoza mwa mbongo akufi simana ye kota na eloko te eloko na tika na maboko ezaka théâtre na prendre yango siko omenga na kila pona théâtre tango atu musu bazokende ko nini ko lukeloko acha na le mwa sala boye biso tomati ngomba campus nga premier jour na yeba na kutana major bisadi di fara boye nazaki en gêne. Wow. Tu comprends? Nazaki en gêne. Sont sérieux makasi. Oui. Nazaki pa na gêne nga na lobi tongo ti na komona na mwa mobali oto solo ti na kozonga ndako nde na kolia. Na kutana major bisadi nazaka en gêne et prière. OK. Parce que nini nazalaki na bande ko viser le côté mais nazalaki na vision. Quand nazalaki na vision plus bolingo ya musala yango ezobota lelo ata nazozwa mingi te lipa nazwaka en tout cas lipa nazwaka merci maman Étoile en tout cas merci. Alors maman Étoile osala randeni pona ko garder ba fan na yo pona ko garder ba fan no batikala kaka intact pa maman Étoile ba fan pona ko garder bango ya keloko mususu te eza o garder ko jouer na yo ndenge ba yebela ki yo ndenge pe ba yebela ka so ba yebi ko zaka poli ata o komi na succès ndenge zaka poli. OK. Tu comprends? Ndenge ba yebela na biema non ndenge ozalaka nango ata o komi ndenge zalaka ka ndenge ba yebela yo. OK. Ba on peut pas changer te po yo changer te. Est-ce que différence peut la ka kozana ba fan na kozana bato ba yebi yo? Oui. Eza différence ya munene do distance muneti kolonga awati Luanda. Pour biso to ibaka kozana ba fa les aningo ta ba bela Carole Makoka CMC. Te wana eza ba connaissance ba yebi yo. Ah. Ba yebi yo ba fan na. Est-ce que différence na ngo eza nini? O moni fan. So kutai na fan na yo. Ayoka kama bebo le karaso ki apesio ata bikite. OK. Vous comprenez? Fan ce qui a mon Caroline ce qui tout le monde tout le monde na balwanda nga na kutana mutu mo abeli nga étoile na talibu a télémisi mutu kalobi non oh yo nga lobinga a fongoli trousse na ye abimisi $400 ya ba 100 a pesinga alobi prière bossa nani fille bossa na major bisadi di prière au bondela na pièce ya muyibi na garda pièce wana jalousement na kati ya sac nanga lobi soki na kutana na likambo na kozwa ka prière na bondela o bondela kanga bi wi na bondela ka mais on peut mettre prière wana saison so ezaka tilelo na donc eza prière moko ya muntu asali yo mabe ndenge bible lobi ke balakela mutu mabe te vengeance ezaka ya nzambe sikoyo nazotalisa nzambe ndenge commerce po bayiba kinga mbongo via mutu ayibaka ngambongo nazotalisa nzambe ke commerce nanga na salaka na bengi siko nzambe associé po tokabolaka na yeti nga nazotuna nzambe yo associé ndenge ni bayibi mbongo yo zotala po soki opesaka 10 000 bayibi yo mbongo prière wana ozosa il faut kosilikela nzambe wana ezaka lamentation te osiliki po opesaka 10 000 voilà. Donc, de opesaka 10 000 eza obligatoire il faut apesa o. Ce qui a pesi yo te c'est que yemoko na bonzambe na ye a se réserver peut-être ayebi ki so na pesi siko par rapport à kosala bolo ko yayi baka nyonso. Akoki ko vendre sa ndam. Siko lukande oyeba eza nzambe muto a retarder yango ou bien mokili. Ce que eza nzambe ko peseka lokumbu. Mais ce que eza mokili nda retarder pamboli na yo il faut silika po pesaka 10 000. Voilà. Il faut silika la ye. Parce de comprendre bien que ça ba fan eza bato ba pesaka. Ba fan eza bato ata azopesa te me akraka yo na motema pena oza atala ka okana misute me akoti so na motema fan ye wana. OK. Ba musu batikali ayebi yo mais aza fan na ote to ko ba ko leka pe sika musu ba otonga yo komona leki na ye kaka. OK. Mais fan na yo soka zo leka bisika ba otonga a lekate a lekate eza ntibi ba 10 minutes ozaka so leka so ba olo ba kombo yesu na ndenge mususu okolingaka obwaka voix okoko lekate wana fan na kolingate o ba fan musu ba bundaka
Tout le monde n'a pas un musicien. Babundi penza. Voilà des fans. Voilà. Mais star à éclaircir en. Voilà des fans. Ok. Mais papa, on a eu au moni ma solo à théâtre Anakindeni. Échange to rythme au boye belara au bino bozalela kana ti les autres qui ne rabon. Non, échanger ma casse, c'est parce que bis tozalaka pour na retourner, c'est tout banzondi, il faut la producteur à poto. Aux major bisadi di baya ba toto matumuna, ba alpha boko, les baremi kilola, ozela ba papa edo kaungu baya et bon tourner. Mais siko et comment mon tuto azo tourner hein. Mon tuto azo tourner et puis ozo mona ki ozana tenter lundi o ya bengio, mardi o ya bengio, mercredi o ya bengio, jeudi o ya bengio. Yo to melon pour toute sa émission. C'est ça. Ils a ko boya teza nazo ke ba tournage. Maintenant ko arriver na awa, ils là qui aux invitations par rapport au salle ma théâtre ou bien au ya qui m'a ramené privé ou bien qui au la famille. Non, na côté la famille na profiter pe pour ngana muto art. Art na ngola tellement mikolo ko moi coincé ma casse to zone ngana te. Ngabite na ko vanda boité yango moi na zonga ki. Na zongi pour na art nanga et puis pour na tala pe ba nanga. OK, mais déjà ndingo ebossa déjà ba tourner déjà ba film belé. Na tourner déjà 7 films. Na ba c'est possible tant que ba combo. C'est la polémique. T'es polémique, eh bah tu n'as pas. Si on t'a bien c'est comme tu n'as. Vraiment, na tourné la film déjà na tourné pas Mimi Kabea. OK. Na tourné pas la patronne à Belleville. Na tourné pas papa Edo Kaon. OK. Ah donc on appelle tout le monde des mamans. Tout le monde a sous mère. Tes mamans vraiment. Et puis papa Edo Kaon on a sepeli makasi po achaki ngana yaya na ngai kaba mama sasi banda théâtre awa na kenda ngola na joie na été na joie na été donc ndé na ibo mama watinga mobile no masasi na sepela ki makasi. Mais maman itoloza la peine modèle na yo oza na modèle na moko depuis banda théâtre banda ko envier tengani na ko sa théâtre lokola mama mama bomengo. OK ya bomanga banda zaka mwa moke mama na lingaka ya za na poto no pe na lobaka et puis ayoka message na ba mikonyonso so esali ki ayeko parce que asa comme pasteur asa comme musali nzambe mais so nzamba sali ngolwe ki asa ka théâtre so ki aye il faut appeler ça tableau moko kanai et ça langa bi donc voilà ce qu'on a komona na komi na top pour réaliser en tout cas ti ce qu'on a monté en moto pe na sambela ka makasi pona ndinga asa ko musala nzambe aume la penza ngai fona vana na tableau moko to sa na tableau moko boye ndé na sala ba ma pembele ndé na sala ba ma pauvre chako sikoyo yende yepenza. Mais papa matanga ndongo bandil cela matanga ngotoko taka wana ba matanga lekaki vraiment ebelé na kin to mona ki présence na hote to zela ki atana matanga moko to mi balé to mona en tout cas to zela ki présence mama étoile. On a zaki na Luanda. Mais to zela ki oya awa. To zela ki na Luanda. Matanga nyonso e bato bakufa awa biso pe na Luanda to vandaka. To vandaka to zana bato pe ba soutenir biso. Neti papa Dani Lutumba, mwana ya papa Lutumba o ya église ya Bonde Rouge ya Luanda Nzambe Malamu ya papa Dani Lutumba merci vraiment pour matango sur sala yé muto atila rabiso instrument. Tozana ba Aigle d'Angola, Jedon Mercedes Ibula. Bango ba tila rabiso ba bash atse sur masanga. Tozana Platini Lukwikila. Motema yanga nya Jis Lutonade. Ba tia biso masanga donc to tia pa matanga na bar to tia ba instrument ba musicien ba beti ba to ba ye ba koti na bar ba meli masanga sombité to lela penza so pe to yebi famille na butu to na famille et na moi to ke so na famille exacte to sala matanga na biso na bar to salaka to zala ba papa Nina Ngombo motema yanga ni mama Yvette ba pesa biso ba espace poto la matanga tozalaka na cordon na biso na cordon na biso Carlos Masamba tozana papa John Mbemba tozana ba Ezoka ba Buba muvoto moi c'est pembe si l'adoré ba internet Vaide Isuka Mira esa kutina ba moyindu mugondo bidi ya bazakuna to organizera penza matanga boye to vandi ba ememba ikia ya to vandi to stoleli pe matanga. En tout cas là obeti cela otangi bakumba ba star na biso bazakuna na Luanda to ka vi ya mama moyindo moyete kuna moyindo asaini vi moyete donc on dirait que maka bébé ba moko senga
bamoni kuna eza ba star na biso nyonso kuna nde bakoma bongo bien ezaka ye moko wana bilobela mama moni na vie kolingaka mingi koyoka te ata ozoyoka salaka siko tu omona bato balobaka kaka yo ezali kuna omonaki on te namona te mais ata omoni oloba te namona esika azosenga pesa ngai mbo namona te bo Mira esa bien Mira esa kutundengaka lofundu bongo oyo ozasiri Mira esa kosenga bien Mira esa kitoko mais otaki ozala na libala mo azaka na libala wana Mireille Mira esa kutina babi ozala libala azaka na libala wana bolanda bavi na biso makasi c'est bien elakisaka bolingo oui Mireille aza na ndako na ye voilà azosala vi na ye aza na libala te libala te oya solo siko bekongo oyaka bongo ndeni kaka nde belaka bino monde boluka yango mpe mpona ocreye babese bato bacréaka yango kaka bato ya mokili bazocreye yango nazoyebisa bino bamosusu ezalaka complexe mosusu mpe ndeka oza star se bamoni na mpo eza normal aza grande fille aza na ndako na ye akoki koza mpe na mwa motu na ye moko bavandaka na bango abali te kame mwa moto aya kotala ye akendaka tout consort abali te. Mais on dirait que les étoiles qu'on a dans Luanda est fini carrière. Il y a bidi au Canada. Bidi. Bibi dazali bibi dazana troupe na écoute tu ko sala bagagi kala mingi te. Mais au Canada. Est-ce que vous aurez peut-être un bidon de beaucoup ma kuna ba président bidon la bino moi ba conseil t'es pas dans pone c'est les étoiles les la moto t'es dans les étoiles ndenge moto za boye bidi pe et puis vous avez nos collègues na msala mais ami qui t'était moi à chaque fois on a tourné film na benga bidi. OK. Ce que tu auras le problème qu'on a dans ndé mutu mususu so ya comme scénario na alingane ko associer batuté yo monika kimine ndenge ezalaka nango mais kobo sana te oki oza no théâtre oyebana mais oza na mutu ya scénario te c'est ça o comprendre neti na Luanda ngai nde na zaboye so na osa film nanga na bande ko benga Ememba ikia tango pe tozala na Gabriel Bolembo ko bando benga pe Gabriel soki bango bazate en tout cas na okoma na mutu te pona na suna confiance à mutu te OK wala ekomika mutu nanga moko Ememba ikia pe mema soka azokoma pièce na benganga ya ça bon bato musu ba benga ta komaka na film na ye moko eza pe problème te abengi yoka oye ko jouer OK mais mingi pona bande ko mona ta major bisadidi bato bavandela scénario mbula poto abimisa biso nyonso oyo aza so alinga comme scénario na ye au mona abengi Ali Mampuya abengi ngai ba série moko pe au mona pe abengi na belle vie bon bovandi moi 4 personnes et puis ça rappelle moi maele ya bien malgré yemo muto azokoma ya bimisaka ba tableau lokola mbula mais bon ça la kaka wana po boko tsaka tableau moko et ça la bien OK mais boza pe na bolingo quand même né tout monde pe ba koma pe na ba association na bango association ba théâtre ba président ba on a vu que tous en association auto organiser makamno sona mutu nango ezali Carlos Massamba je vous salue yewana to sara ne tolela batanga nyonso tolela ka kuna biso siko ba kipaka biso te ne dadi akufa ki abat ba utaki poto gouvernement bengisa ki batuti ba uti poto ba yeti biso pe tozaki na Luanda to bande ko ela bat pe to travailler pe neti ozui bidi ozui mugondo ozui mira dwinga to travailler na dadi mingi c'est ça mingi bon bengisa biso mais lokola tozana biso kana Angola ba bengisa biso te siko muke tozaki isolé bino poani. Non, peut-être que l'État tchaki kate na ko condamner kambala moko te. E ba tapoto peut-être ne ba le cadre ba émission ba leli yangwana. Biso to leka na Luanda, to lelaki na biso. To lelaki epenza. Et les cas qui bien, non surtout les cas bien. Il y a Mindondo, il y a nanga Mundweri, il y a Dadi, il y a Pululu, non so les cas qui. Mais les royina kin a osu pétant ya ko assister na ba famille famille Pululu, il y a Mama Chako, il y a non, na kete. Poni. Ngas na okokate. Kolela. Koketa so famille bon na okokate. Kokate. Donc ndenge ka ile kana za kite donc esilika bon. Ouais, so ke zande nesine tozara Gabriel sala moi pe association moto sangana kana moi association lisungi. So ke lisungi moko ezali to sangi sine babito ke tala muntu. Wana nde na okioke mais karaboye na ke ngamo boye na okokate. To comme déjà que j'étais na émission na biso maman alors ba jeune oyo kokuta parce que ndenge oyebo okuti ba jeune belo tika bango oui. Et puis baza vraiment na succès mikolo eza bon. Mais est-ce que les royer eza ba o ba tio pe na place na yo
pour ba rêver déjà ba mona na ba écran et ba rêver parce que ba mususu peut OK na ba tournage mo beaucoup ti bon pe bazawana est-ce que ba tio pe na place na yo ebele batienga ba mususu pe batienga te mais ebele batienga ebele batio mususu pe batio te ba mususu batienga te ça normal mais faut pas se bon conseil vos ongati te non pesa bango conseil te otika bona position abota maza na papa na maman na yeti et puis ça déjà mon colo il y a que moi il y a 18 ans il y a 15 ans pour la que c'est vie a déjà vignonso aza pe kutonga muso ça petenga na sali yango te voilà donc ils a conseil ni pesa bon na conseil ko pesa été ça problème te na lobi ngai muntu netinga boso muntu ambinga te ko sa nini yesu kuto aye ko pesa biso bomoyi ba yamba yete bongo ngai c'est ça maman toi la belle papa et la maman là aza papa na maman na yeso qui déjà à minimiser yo on va nous passer conseil c'est ça vous êtes go mère tes problèmes à tes mères mouké kaka ba ba sali bon ba mouké mais belé vraiment na pese ba merci balé ki nanga ba yambinga pe kitoko on t'a dit combo balé ki na ba yambio kitoko oh ba yambinga par exemple Aïda yambinga kitoko vraiment la sepelaki par exemple baza moi belé tant qu'Aïda ndeni toi yambinga ya bien penza c'est ko dinaki makasi bon ata bongo te mais na la meka par rapport à ngana yoka ka ya yoka ka papa na bokutani potanga komaki achaki kate ntango ka yaki na makele ndinga sala ka so to ayeko remarquer que zanga yeko asutuki donc c'est ça déjà bien azamwa na malamu bazamo ebele en tout cas bazamo ebele mais le quoi combo il detanga Gladys je te salue le quoi combo de tanga chezate moi la mai et bazamo ebele pe ba yambinga bien OK ba ona moni ba sali ka bomba ko zataka 2 nyonso bana kutena bango pe courant électrique to OK to comme déjà na suka émission na biso maman étoile alors oyeli biso nini ya malam to zela nini na ba film o nyonso leki obiota combo ya Mimi Kabea Belleville la patrona et puis papa Edo Kaongo donc kuna promettre biso mamba bien bon so na lebi ke na promettre mamba bien wana déjà comme avantage ngana mesani ka bino moko ndefo botala po bino ndebolo bananga pete pe boko ba étoile comme kilo pete ba ke étoile ozaka nengo za ke changer te pete pe ko ba étoile obakisi wana public nde il faut le bangate mais papa ya yo mo ni osela ngai na jouer quand nde na za ke étoile OK ponga so na koti na ben nga nazo jouer na jouaka kota pena na kota ka naza na posa ya message o ba pesinga nga pe na pesango batu ndenge ba peselinga et puis na ba accessoire tama ba deuxième pour édifier mutu nga linga tango ozoloba loba maloba yo édifier mutu c'est ça vous comprenez et puis ko ba kate ozoba ka po ba mona ozoloba po ba mona yonde olati ozomona yango na théâtre ta ba pesi tableau pesa message ya tableau voilà vous comprenez pesa message ya tableau ça la bien na pesi ba mbote na ngai pa Lucien Tulumvwemba le gabarit na ngana banana o balilo basuka po banana mbote na kati ya France donc soki banana na mbota po lo balilo basuka te lo banana balilo basuka le bon le basuka le basuka na par rapport ya monde na yo théâtre o yeko sala awa na ye na zongeli théâtre na yeko bakiselo kote na théâtre po nyonso ezali na kuti pe batu nyonso bazo jouer kitoko ngai peka na kati ya bato ango kaka ezali ti nazalaki na bimi na keni na kendaki Angola na zongi na koti suka na kati wana donc naza ya kobunga te ti na koti na kati ba omo na kala naza wana voilà ça na pour combien de temps te na yebi na te na yebi vous avez surprise na la zone de la Luanda wana yebi na te mais naza na OK mais naza na na pesi bambote na ngai ekende musika penza na États-Unis pa papa Prosper Mosengo na pesi bambote na Dallas bisiko zali papa Prosper Montengo bambote no bisiko zali papa na pesi bambote na ngai pa Jojo Maleka Malkanto mobali ya molai bambote na ngai pa Marius Nkosi les jeunes David Matembo Totombe Chirakaza na pesi bambote na ngai pa Yolande Ntela Diama Sardoise Judith le temps moi si ya pembe et pas Judith Bokwande na Belgique bambote na yo nazo pesa bambote pa Aimé maman na junior na Allemagne na pesi bambote belé bisiko zali théâtre na yeko bakiselo kote na lobby na yeka ko continuer na lo ba théâtre c'est escalier ngasi na mati déjà voilà si na koma isika na sani nde to mataki ya to vandia wati ba onyoso ba ko ba kuta biso awa voilà ba ne ba mataki liboso biso si na mata déjà
bato nyonso bazoya boya tokutana kaka na sali kuna me ngai si na mati déjà mata déjà liboso eza escalier tongo eza escalier ntango nga mpe na mataki nakuta deja bato basi bamati bagabriel bayebakata bayebeza ebele bavi ya queen mada bamama top bamira esa kutina bamoyindu babidibidi donc basi bamati ebele nsima nga mpe na ye na mati bao mpe oya nsima nga bamati nsima ya bawana mpe mosu mpe bakomata eza problème te ariaka monene secret ya théâtre ekolinga yango mpe koyeba komikitisa komikitisa eleki nyonso mpe motema monene surtout motema monene ata likambo eza monene kitisa yango omona yango moke eleka nango mpo esala eloko te neti ngani nazabi bato bazotongatonga déjà bato mosusu babengi bato mosusu ye déjà signé contrat babenga yo signé contrat ngabi na signé contrat wa bata complexe kasi complexe te complexe eza eloko mabe na vie foko longola ngo bata complexe omondi oza journaliste bo obandi yango boye mbala moko bao basi basali komo problème ya te mais yo kokende kaka mais soki alingi abetelo vie ya ndenge ya sala kombo okomona avant bande émission abande kosimba journaliste saki voilà wana yo koyeba te yo komona kaninga si abimi mais yo siko omona ke obandi bia osimbele mutu saki te obandi mbala moko musu pe abanda asala ba 3 mois 4 mois asala stage ya ofele mais yo bandi yango bazana oyebani te boss de ondinga aopesa moi eloko voilà ozo comprendre eza kaka bongo vie eza bongo kozala complexité tan ya mutu nyonso ezalaka nzamba kelo hasard te nzamba kotisio na art au hasard te tan ya mutu nyonso ezalaka vous comprenez? Et puis tant que aux yeux ebele to tant peu ekoki aux yeux no ebele te et ça mon kana nzambe bato nyonso bakoza bariche te ya riche makasi azali ya moyen azali ya oyo azangaka lipa te neti biso boyo azali baoyo mpe bazozanga lipa baza baoyo mpe baolala libanda baza vous comprenez? Donc nyonso na mokili eza normal yo miyeba kaka ndenge yo oza esika nini. Voilà, c'est ça. Telema esika oza. Voilà. Merci beaucoup maman. Au vide. Koloba ici là ngate to ça 2 heures de temps. Et tournage te maman. Apôtre Ezekiel mobali kitoko ya maman Esther Ezekiel Mulemfu na Angola bambote na papa naza toujours na Esaïe 60 nzamba kovanda kimia te akozwa repote ti bendele avinange kopepa apôtre Paul Kingombe Misemi bambote na yo pasteur Chantal Biongo mama na ngai motema yanga ni ya papa Guilin bambote na obisika ozali mama Betsaida Mobimba na pesi bambote na pesa pe bana nga mbote ti na pesi baboga na ngai Amos Loliki Manassé Loliki Ephraim Loliki la belle Gel Mbamba bambote na bino ebele mama alingi bino mingi naza ka pona musala pona ba critique bato te pona bato bazotuna étoile nini na ye kosala nini yo ni te na ye pona musala. Merci beaucoup, merci Nabalandinho sur Gemidor Télévision, merci parce que Nabi était bozala qui branché aussi scotché à Kolanda émission Oyamala. En tout cas, merci, beau s'abonner, abonnez-vous, suivez-moi si Gemidor TV et l'on a papa de Ondinga. Balobi yende bikenda bizonga babi mwana poto mwana Suisse ya tongo mwana ya Angola ya tongo mwana Kinshasa ya tongo et puis mwana ya Kafunfu ya tongo finalement boss de Ondinga de prêtre votre conforte papa. Merci beaucoup na mokonzi Yannick na kati ya salongo mokonzi Yannick musala en tout cas papa Nzamba Bakis Apambola, Valuye, je ne peux jamais t'oublier. Merci beaucoup à Maître Arthur Oketa, je te salue. Merci beaucoup au pasteur, que je cite le nom. Merci beaucoup à Berger Jojo Yolo, je te salue. Si on appelle ça un beau tété, Glody Messa, je t'aime beaucoup. Bafan Nyos, Gemidor Télévision, Babone Nyos, Tolinga Bino Mingi. À la prochaine.